Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa Mukonde Bule, papa Simo Kimbankiangani. Ndenge opesi biso nzela ya koyeba bayemale kaka na 5 mois pe komona ete makambo oyo elekaka na 5 mois yango ezali komona na mokolo na lelo oyo makambo tokolobela lelo oyo tozalaka na 5 mois biso nyonso faki nkamba biso nyonso tofani na nkamba toyiba bakama nyonso wana pe papa Fumwan Longo papa Diangenda Kontima abandaki kotika te koyebisa biso na 5 mois wana koloba ete papa ya ndenge na ndenge babandaki koya awa na nkamba ndenge bapapa bafandaki awa na sanza mitano sima bazongaka tangu papa kisolokelake na poto nde papa Mfumwanlongo papa Diangenda Kontima aki kosala lisusu 3 mois awa toyebi yango malamu ezalaka na baprofesseur moko baprotestant mboko na bango awa na nsalaki moko na Ntimanti bango ba grand professeur basali baetude na bango kuna na France sika batindi ye bayebisi ye ke kende osala ba recherche na mboka na yo kuna na RDC tango akomi na Kinshasa abandi ba recherche na ye na campus sika bayebisi ye ke no makambo mingi oyo ozosala recherche kende koluka papa Diangenda yende akopesa yo ba elema ebele na maye oyo batindi yo aye na mokoto kokoma na mokoto bayebisiki bapapa bango nyonso baza kuna na nkamba azwaka recommandation ayaka awa na nkamba basololaka na bapapa bango nyonso misato me lokola ye ba recherche na ye ezalaki mingi baze ndenge bayibisaka ye ke asolola na papa Diangenda asololaka na papa Diangenda solo suka alaki convaincu eke na ba oyo basengaki ye asala recherche azwi ba orientation nyonso na papa Diangenda suka ayaki kotuna professeur wana ayaki kotuna papa Mfumwanlongo papa Diangenda Kontima elema lokola yo papa Diangenda makambo nyonso batisengi nga batindi ngai opesi yanga ongo namoni pe musala ozozo kosala nalingomba ndenge ozali kotambolisa kasi regret moko kaka naza nango soki yo okufi nani mpe akoyingela yo abanza ndenge nalobi boye mingi bazalaka na ntango wana bayebi lisolo wana surtout biso bamusicien kino kutu papa Mfumwanlongo ayaki kolobela likambo yango na temple na un dimanche na kati na temple alobelaka likambo wana ke professeur wana atunaki msinsalaki moko awa na Ntimanti epuis professeur yango aregrete nga ya alobi ngai mboka na nga pene awa na nsalaki moko makambo nyonso oyo naza nango posa nzoka nde eza nango awa kana soki ndobila yango musika kuna na France batindi nga na mboka na ngai
na mboka nanga kuna na Kinshasa na campus batindinga awa na nkamba koluka yo papa Lyangenda kaka regre naza nango wana papa Lyangenda alobelaka ete awa na Lingomba lokola bolingo ezali atanga nazali te to bandeko nanga bazali te Lingomba ekoki kokufa te ekotambola kaka na bolingo. Kasi na commentaire ya papa Lyangenda mukolo wana tanga alobaka makambo ngo na temple alobi ete bolingo solo ezali, kasi soki natali malamu bolingo penza ya solo penza ezali te. Référence na ye alobaka ete ba musicien boyebi likambo ngo malamu. Papa Lyangenda wana likambo yango bauyebi yango malamu ntango boza kotambola na ngai na kati na bamboka oyo toza kotambola na makolo. Nzembo ayembisaka papa Lyangenda papa Saidi fina mafiroti kwa kukote ukokuona papa Lyangenda nzembo na alobi ete yiki ekoya na kati na Lingomba tokowelela ebonga ntango wana soki bolingo ezali te solo bolingo oyo mama Mwilu asengaki tozala na bolingo. Soki bolingo ekozala te ntango nalobelaki bango alapi bato na mayele ntango bakoya kokabula biso na bolingo. Papa Saidi azali soki aza te to dirige ya kala kuna na faki nzembo wana faki mpe ayembaka ngo mingi zola bakwami nusimbenu zola kufika mbiza onzo. So nazoluka papa Saidi pamba te yefo ayeba nzembo wana na mutazwaka yango etango nini ezwamaka na bakuple nango mpe na nzembo wana eza koloba eke bokabwani ekoya na kati na Lingomba na kozanga bolingo mpe na kowelela bokonzi oyo faki aletokei. Mais papa Duki, je crois que faut voyer ba malgré na tango wana yo ozalaki nanu te ba 63 kasi batata honda batata nyoso wana bayibi Zona kufike mbizazo zona kumeundi nusimbeno fumu yisuka govele tuzolana zola bakundi nusimbeno zona kufike mbizazo zona bakundi nusimbeno akwe ikutukidye dyambwe dizola kukondolo akwe ikutukidye dyambwe dizola zola kukondolo tuzola na zola baku dinusimbeno zola kufike mbizazo zola bakundi nusimbeno fumu yisuka govele tuzola na zola bakundi
dinusimeno zona kufike mbizazo zona bakundi nusimeno fumu Yesu kavovele. Merci chorale ya faki boyokani malamu bino moko boyebi nzembo ango tangwa neza koyemba ma na tangwa ndenge tolobaki lobi papa John Mayanga azokotia bilembo na bandimi soki division kokota na kati na Lingomba na tina Bozangi zola donc bolingo na tina kozanga bolingo division ekokota na Lingomba donc basolo wana eza ndengwana nina baloko luka papa Saidi po yefo ayeba nani nazwaka nzembo wana epuis tango nini na ba evenema nini yango papa Liangenda ayembisaka na 5 mois tango professeur wana atunaki mituna bozonga na bino. Merci papa. Merci Nkolo. Yango solo mokili mobimba lelo eza kolanda ete papa Simokimba Nkiangani alobi nini na tina ya clôture ya Lokutakano. Alobi te alobi te alobi nini tolanda ye bo siko tolanda papa Liangenda ndenge alobelaki na esika wana toyoka papa Liangenda ndenge alobelaki na esika wana pe na tango wana aye kotouche eke Lingomba mobimba ezobundela kaka kiti moko eza boye te kaka kiti moko kiti nini ya chef spirituel bo tolanda ye kasi ekukaki basala réhabilitation ya papa pamba te moto ya kolobela papa Simokimba nde azalaki innocent azali te bato nyonso bazali kobanga na bango pamba te ye Simokimba ye moyen mpo te moto a défendre ye moyen te donc papa Simokimba bakangi ye atikali na boloko 30 ans akufili na kati na boloko kasi bazali komona ka ye lokola condamné jusqu'à présent malgré ye azana ye libre azana yango besoin de kamandengo na te kasi biso tuzali vivant il faut te prouver que papa na biso tokoninga ka ye ezali boye te po ate ye nzambe aponi apesi biso cadeau po ate alibere biso ye asengaki indépendance ya mokili mwa biso yango na condamné à mort kasi lelo asi akufi tozwi indépendance mon côté azali kooccupe ye bien au contraire lelo amempa na nini ye Liangenda ake kokamata esika na tata na ye ekokaki nde bapesa motu mosusu eske ezali ngai moto ya liboso nazwi mosala ya tata eyesu azwaki mosala ya nani ya nani ezali mawa tata Abraham na moto aremplace ke ye ezali noko te nani sadi bato wana batangaka na bango mokanda matata nzambe te nkanda na bango ezali mpona nini nga moto na remplacer papa nga mpe na michiaki te nga nabangaki soko tali elongi na ngai epasuki na ntina wana pamba te nabangaki kasi bato wana moye te esikasika babandi kotunaka soko Liangenda akufi nani akoremplace yo yaka kaka nakutia yo esika wana yaka kaka ndakukamata yo mpenza tutu kiti yango vanda na yo kete bilumbi kwa ukalagana nani zali
bango bakanisi soko yekoli mingi ndio ke kufuana na kitu wana esala kandenga wana te timbangiso ye enfin tika to bongo saka ka fête na biso le 6 avril to kutala soko de kamunini kusala après to gani tango comme déjà 16h20 donc etika na biso tango muke boni misangai me bobanga na biso te to kolonga banda lobby to bada ko bongo sama programme na biso wana nde to kutala isika to kokende to gani il faut to kata nyoka wana mutu bokolimisa biso miso soki tosengi bolimisi pamba te ya solo soki totali na kati na lingomba yango nde ezali koleka me bapapa bayebaki makambo nyonso wana tolandi ndenge atuni bazotuna ye ke papa Diangenda soki akufi nani ndakoyengela réponse oyo apesi tolandi te toza koteyana kaka c'est vrai makambo mosusu soki ngai naza kobimisa yango ezalaki solo secret spirituel mais mpona koma na point eke nalobaki papa Mfuma Mbanza papa Dialunga na kiangani atikali koloba ete soki ye akozala lisusu te papa Simon Kimbangu Nkiangani ye nde mutu akoyingela ye papa Arma na papa Solo mpona koma na point wana batata ntango bayebisaka nga nazalaki kobanga kabi ndenge nini nakobimisela yango na bandeko na nga nyonso likambo boye kasi papa Diangenda ayebisingaka Mbenza nazomona yo soki ndenge nini wana yebaka te soki obandi koluka ke okima na likambo wana mosusu mokolo mosusu tata akende kokanga yo na nzela kozongisa yo et c'est vrai nalukaka nzela mpo soki kaka nakomi na point wana nzela naluka nanga soki nakende salela nga nanga soki na mboka nini ntango nakoyoka eke likambo yango ekwei boyo naya kokuta deja eke bandeko si balobaki boye na le 16 février 1992 papa Mfuma Mbanza ayebisinga ke ngeye mambo tutakutumba ngeye mahungululu sho tutakunasi wana nazalaka na programme moko nasombaka bangombe na nga na boma ya minene wana 12 nagende koteka na braza soki nateki na braza bangombe ya 400 kilo na moko soki nateki yango na braza na ministère ya défense na bonani wana le fibaka fikutaki tokia nzela itali seketi ya Gabon ikotela sikotango nasengi nzela apesinga nzela bikende kasi avant osala voyage na yo wana faki nkamba bapesi biso bainstrument na soyo eutaka epai ya tata oyo meti azalaka kuna papa Balu ye mutu apesaka bainstrument wana mpona nkamba me ntango nakenda kokonetre accident wana tozalaka na papa Eliot mbe yebuna zeidaka diambu oyebi likambo yango ngai nde na bana kokima likambo wana kasi na bozongi papa yange alobaki ete na kokanga yo nzela toye kokonetre accident na ndenge napasukaka motu awa do likambo nde na banaki kokima nde yango wana oui papa Eliot bino bozalaka batemoi ntango nasalaka accident wana. Merci papa. Bino mibale? Oui papa. Papa Pacha azalaki ntango wana secrétaire ya fanfare awa na Nkamba. Ye azalaki secrétaire et puis ngai nazali na compte dirigeant
ndenge papa abengaki biso ke tokende kozwa bainstrument mpona na mwanda epesi biso papa balu mpona toya nango awa yango ntango toye kuna papa tokokuta mpe yo mpe ozalaki kuna. Alors na retour makambo nyonso instrument esalamaki tovérifie bainstrument kitoko. Na retour yo papa ondimi na yo okota na Mercedes Jeep ezalaki wana yo lobi no bino bokota na Jeep ngai nakendanga na camion munene. Ah papa mais ndenge nini okende camion non bozwa biloko nyonso bapesi biso na tono ya bafia ezalaki mazuti biloko nyonso eutaki na soyo biloko botya na camion munene comme ça ngai nazokende kuna bino mibale liboso na papa José Massala to bondeli yo lui ngai nalobi bomata kuna bino na bainstrument totali mpe tovérifie bainstrument ekoki nango. Alors bino bolongwe ntango bolongwe papa na nzela tozoya tokomi vers avant koma Kanchika c'est ça. Alors na montagne ya Mpita, voilà montagne moko beta pita donc ekiti ti na se pont. Alors montagne na se kuna libanga na libanga ntango tozoya biso na Jeep ngai na papa Pasha na papa Nzinga na bainstrument na biso na kamina munene yo zakuna na papa José Massala na ba musicien ba papa Kalala ba papa Toko bazaki na biso na kamina munene wa biso tuzola na bino mais tokomi quelque part toki makele toyoki nini makele moko ebeti makati na liboso nini wana papa tozoya tuya kokoma na libandi totala camion oyo yo ozalaki Mercedes epandi boye. Donc ntango chauffeur ayaki mbango azalaki nango okita azokita soki frein esalaki ndenge nini heureusement nzela wana mpo omona croisement ya véhicule rare mais camion moko soki eutaki wapi ezomata malembe. Alors chauffeur mpe amonaki mo te abeti na camion wana ale ekokuta bango nyonso kao tala kaka bafi batone ngai na Jeep tozalaki biso misato. Alors ngai ndenge na biloko wana nakoka kosupporta yango te ikibebese papa lundoluka papa ikibebese kitamona kobwelwa kuna nabai yaya. Donc tokuti papa ngeye ngai kidi ngeye wota okuba gane mbote moti yezin susu na basoso babuli bisaka ba na basoso na biloko nyonso kamine zaki na ba finde ngona na ba tol mutu moko te kaka mwana mbali moko biso na liboso tozalaki na papa Nzola Meso ngai nazoki ye mpe azoki baya José Massala lokola ye alobaki ete place okokufela ngai mpe nakozala kaka wana na papa Rita Ntara chauffeur bango nde bakoti na se mutuka carrosserie nyonso efini bango chauffeur papa Maki oyo akoreki na kombo ya tata mwana pe molimo santo papa merci beaucoup na ndenge bopesi biso occasion oyo parce que nga nazalaki prévu te ke nakende na voyage wana mais na ntongo ntango toye parade mbala moko nabongami nanga nazonga nanga ndako mais toyoka mbala moko papa Mfuma Mbanza azobenga yo talaka na ntango wana oyokaki papa Mfuma Mbanza azobenga yo nazalaki émotionné ome papa akoki kobenga ngai na rana nga ndenge nazalaki mwana moke ezalaki un peu difficile mpona ye ya mbala moko wana tozana na mise ya kala nakomi wana mbala moko papa alobi na ngai kalaka mfunu dena na komprenaki te me bato bazalaki wana balobi ke nozwa mai nake zwa mai nde tobongamaki tolanda parce que camion ya monene bino papa boprécédaki déjà na bapapa Mpanzu bapapa Mantsueki na bamisien mosusu oyo bazalaki prévu mpo bakende kotombola biloko bakotisa na camion nde kolanda tolandaki lisolo eza mwa molai me tokozala mokuse tokomaki ti na mwanda na 4h du matin tozalaki obligé po biso susi tozalaki nango na nkamba fanfare ezalaki na pasi crise ya bainstrument nde kokoma tokomaki esika bainstrument ezalaki vers 8h toke koma wana débat ezalaki wana po ete biso mpe towelela bainstrument po ete biloko mpe ekoma awa na nkamba parce que ezalaki mboka ya nzala pasi ezalaki apona kozwa eloko ya kolia yango wana me yo mpe na philosophie na yo vraiment otokomprenaki te
mais ndenge nini papa azokangama kaka akende na camion monene e bando lekela biso ti tokendeki na ndako ya papa Panzu paka na étage kuna vers 16h décision ezwami kaka ke yo okokendeka na camion monene me nga mpe nazotala kanga na peut-être ye mpe azwaki consigne epa papa Mfuambanza ke tobatela bainstrument yango wana akende na camion me na ra nazotala papa abongi te akende na camion ya monene bon tondimi kaka nikolonga tolongwaki vers 18h montagne matisa oyo ya kitona ya baki mutuka ezozonga nsima ngala lobi me charge peut-être eleki mingi yango kami ezozonga nsima to ndenge wana na mutuka tozalaki chauffeur Manuel na papa Nzinga na liboso biso na kati ngai papa Balu oyo azalaki représentant ya Soyo na mutananga aza tozaki na kati na nsima nde receveur azalaki leki moko boye mwanakazi ya papa chauffeur wa banome oyo ya banuzala na lukengo meleki wana na bosani komo yene mutu azalaki na mpona kokengela portiere ya moto nde ntango toye na nzela phénomène wana oyo esalamaki wana ndimaki yango te mais heureusement chauffeur akebeta mutuka na toyota ezalaki wana eutaki tiela me po ekende koteka biloko na mwanda malheureusement mutu moko akufaki na mutuka wana musicien na biso lau autaki na Soyo évidemment ntango tozalaki na mwanda tozoloba na ye ke yo ozolingaka okende na nkapa nikokoma epa ya papa Mfuambanza mais papa Mbenza aza awa est-ce que okopose problème na yo epa papa Mbenza te mais ye alobi nga fona koma kaka na nkamba na pose problème ye problème azalaki na yango kuna na société esika bandaki kosala balakisaki ye magie po ete afutama malamu kasi basengaki ye bato mibale ye asakrifie bana ne mibale bakufaka na mokolo moko famille ya mwana mwasi etomboki ye akimi kokima kaka ya kokimela awo na nkamba ya kofana na nkamba ye wana mpe kamutu akufaka me ndenge akufelaka kondima te paseke ye azalaki na place moko ya pepele ntango mutuka ekwei ye atikalika na likolo mibende wana bato nyonso babimi oyo bazalaki na mpasi ba José Masala tokanisaki kutu eke makolo na luketo nyonso broye kasi ngai na ye wana donc ntango namonaki position bazalaki José Masala alobi ayebisinga vie ndenge papa Mfuambanza alobaki donc na place na yo biso tokei pesa kaka sango na famille eke ndenge nini tokeile bango mibale na Rita Antara na Jean René nga wana donc na ye mpona tombola camion nyonso wana bino boyeba papa me okoka te papa tika babi me bato bazoyoka pasi tika na tombola mutuka wana charge tozalaki na 50 filles ya mazout 50 sac ya madesu batole me biloko wana ata moko epasukaka te na bamazout eswente te kaka na position nango elaki charge nde bino scénario ya ye azwi makanisi ya bino papa tika biso tosala boye tozwa cric totombola moke comme ça tobenda bangonde baza na se ya carrosserie esalama mpe ka ndenge wana espace moke bobimisi bango bolalesi bango wana ntango bolalesi croyant peut-être ke bango nyonso baza broye batelemi na bango ntango bato nyonso nyonso tokamwe ale boforce na makolo basali boye nde sikoyo nde eyaki komonana ndenge bapambanaki wana bango nyonso mibale na Rita Antara na ye papa José Masala bayaki kozwa nde luxation ya baépaule donc lieu ke ebukana mikuwa edéplacé ezalaki na 2h du matin la nuit ya le 17 au 18 février 1992 wana
nzoka nde ezosalama ndenge wana na 2h du matin papa mfumu mbanza lokola ayibaki filme nyonso wana abandi koloba papa Simon tala mbenza papa Kayombo mutu azalaki wana comme garde papa azoyoka papa ye Kayombo alamu elotalaka papa Kayombo atuni papa mfumu mbanza kia diambo tusambila mbenza mumpasike nena babondeli ti tongo etani ntango azokende ndako ya nzambe na tongo wana ba 6h ayebisi papa Kayombo tela papa Simukiza papa Simukimba mjangana azalaki awa na nkamba nde babengi ye aye papa mfumu mbanza ayebisi eke luka esika mbenza azali ntango wana bafoni ezalaki peut-être ndenge bakendaki mwanda na mwanda foni eza te boma mpe foni ezali te kaka na Matadi bamfumu mbanza alobi kaka ke lokalize ye esika ye azali biso accident ndenge esalamaka na 2h du matin ti tongo ye kotani na biso wana na ndenge bozwaka biso bomemi biso na hôpital central ya Boma bake kokanga biso ba épingle kuna mais likambo emonanaki véhicule ezalaki assuré deux véhicule tosalaki nango accident ezalaki assuré likambo malamu nde yango wana na ye chauffeur wana ya Toyota wana azokamwa alobi ndenge nini mpenza na bino na biso tobiki bango moko mpe bapesi biso maboko ya kolongwa wana kamine ezalaki ya kokolala kaka ndenge wana kino ndenge tokendaki na hôpital central na ba 8h wana tozwi likanisi ete no papa Nzinga no yo sinari bokende na Matadi opesa message kuna na nkamba wana papa mfumu mbanza azoyebisa papa Simon bukwei kuna foni Matadi kaka ne bokela Matadi obayovula papa Simon kimba mjanga na tuni Matadi balo tomoni bango te ntango ayi kopesa réponse pa ya papa mfumu mbanza ayebisa papa Simon kimba mjanga ne vwandila kuku kuna foni vwandila kuna siba kubokela ti papa atala na ba 11h usiku ntango atuli lisusu est-ce que bomoni papa mbenza te bango moko batali tomoni Land Cruiser oyo nkamba yango wana ezoya kuna tout justement babimaki mpe na Land Cruiser wana akomi na foni papa aza kotuna soki bamoni bino te tout justement tosali accident kasi papa mbenza aza ni malamu nde papa ntango aye kopesa réponse pa papa mfumu mbanza alobi ete zwa kamia projet mpioka landa ye esika ye azali papa Simon kimba mkianga na mataka na kamia projet mpioka wana aye ti na Boma aye korekipere ngai me atindi maloba papa mfumu mbanza atindi maloba epa ya papa Simon kimba mkiangani bulumonana yani kakoti kunkamba kokenda kakatudrwa kuna Kinshasa ko papa mfumu ndongo papa lengende yani katavingila kuna koma tokomaka le lendemain à 18h 19h ndenge papa alobaki tokende tout droit na centre d'accueil tokeka tout droit na centre d'accueil na bandi na nga na mutu kokima olingaki kokima omoni tata ndenge lati sio couronne po na bandaki kokima likambo oyo ekokoma kaka eke papa mbenza fabrike makambo na ye mina miyebelaki papa ndenge nayebisi sikoyo lokola ozoki boye na mutu alakisi nga mpe na etala nga soki toujours na accident yango ezalaka pasi donc koforce te yokozonga susu na nkamba fanda moke ti tokozonga na yo elongo
nga talilo tozaki na mois de février donc kozonga elongo na papa de ngende donc c'est kaka na mois d'avril le 6 avril nafandi kaka na ndako ti ndenge toyaki koyoka ete papa kisolokele atiki biso baye kozwa biso nyonso place bana kofana na mama kwa kiadi teyokoma na centre de sika wantu bana kozula ba instruction esika wana nde papa mfuma ndongo papa lyangenda alobi ndenge tozokozonga mpe na nkamba yombenza ozongi libela na ndenge kaki korepeta yango na le 25 mars mais na likambo na ngai ezalaki toujours na ngai na motema siko oti atikali kotikanga awa papa mfuma mbanza papa lyalungana aye koyebisa ngai mbenza osali boye okozala lisusu a distance na ngai te kaka na ntango wana na mois de mars watante pa kolota tiki biso okozala lisusu a distance na ngai te ndenge nalobelaki yango ce sont des problèmes là spirituels mais soki toza kobimisa yango parce que ilobaloba ya bato mpe eleki mukolo oyo ngai dialungana na kokufa ozala esika oyo ngai na kotikila nzoto na molimo donc nazalaki na équation makasi donc banda na 1992 wana ti aye kotika biso na le 16 août l'an 2001 spirituellement nazalaki na équation ya makasi oyo ndenge bayebisaka nga le 2 décembre 1985 ndenge balakisaki nga bango nyonso ndenge bakokendele ngai nazala témoin ti mokolo ya suka na bango nde spirituellement namonaki ke nayaki kolonga bo papa de alungana bajeune oye donc basekret nanga spirituel me nazobimisa ngo na ndenge papa mfuma mbanza papa de alungana aki kokabola nzoto na molimo na maboko na ngai na kiemba wana utango tozokobima ndenge pasi ezalaki na papa totie papa mfuma mbanza na katikati na ngambo kuna papa solo ngai pe na ngambo tawo tokomi na kiemba ndenge totelamaki na tuni papa nzinga aye tofongoli portiere papa oza moke mopepe papa azotala kaka nga natuni papa napesa mai andimi pesa ngai mai na bondeli ndenge ya petite na biso ezali avant komela mai ya nkamba na bondeli ntango na bondeli na silisi na pesi litanga ya liboso ya mai papa ameli ya mibale ya misato bala moko na moni atiki nga atika motu na ye na loboko na ngai topanzi nga tanka munganga lobi papa ala lisusu te ngai na sa motema nalongi na examen na ngai me atikali avant atika biso azoyebisa ngai kotikaka papa simuki mbangiangani te ye moko fo ntango nyonso opesaka ye maboko wana toza na biso bien me papa azoyebisanga kaka ndenge na papa solo botikaka yaya na bino te bopesaka ye toujours maboko alors ntango ngai naye koloba makambo nyonso wana papa alobaki nini namoni ete ya ngai esili na yango nakende kofanda na ngai na ndako naza kozela soki papa abengi ngai naye kosala soki babengi ngai te nafandi na ngai mpo na ngai namoni ke nazwa mwa repo atala kaka papa mfuma simuki bangianga alobi papa mbenza yo oza kokima ngai sikoyo soki namoni yo te nakolia te nakomela pe te donc
Gana kanisi ngalobia. Merci papa musicien beaucoup kozonga na bino beaucoup limsa biso doke mwa musika mais tozokopesa kaka éclaircissement na likambo oyo ezokobetisa biso mabaku na kati na lingomba boye te tolandi maloba ya papa diange na lobi aloba aza très clair boye te papa esi alobi papa simoki maokiangani tolanda nani toyebi ete bato ya mabaku bakozanga te oyo bakolinga kocontredire bakozanga te na esika wana oyo balinga kocontredire yango sikoyo tokontinue lisolo na biso na papa ya ngenda na baoyo babanda kocontredire eke ezali ye toyoka papa ya ngenda bokolimisa biso tokozwa ngonga mwa mulayi nakozanga bolingo nde sikoyo tokomi na ba doute pwana nini ye ngai te bon bozonga na bino bato bantu bondimaki teke un jour nakokobenga bino boye nayokala na pe ozalaki naye retard papa bolimbisanga na kombo tata mwana pe tata molimo santu batata na bamama na bandeko nanga vraiment accident wana ndenge baninga bauto koloba na fuma mbanza tata nloengisi chef de famille en tout cas papa ezalaki passe mais lokola bino ezalaki programme na bino ba papa basalisaki tant longaki na droite ya bangombe place pine e betaki kano to changer to bandi ko zwa droite ya bangombe to bandi ko matsa vitesse o to utaki nango na se yango ka to mataki nango alors ngai ngamoko kaka nazalaki na ligne d'attaque bande ko nyonso bazaki na sim alors na bandi ko loba maki mayele liboso camion na yo mayele lokola papa zalaki liboso lobi maki na vitesse oyo zwa na côté gauche pour vitesse meka ko diminuer mwana bato meki ko changer machine sauter to bani ko kitisa descente ndenge mbutaduki alobaki kuna na sezaki libanga ya munene pe mai ezalaki kuna mais Toyota wana ba commerçant e uti boma ezokende mwanda ezomata papa olobaki ne maki sala intervention to tout akame oyo po soki to lekani kuna na se passe kozala alandaki liloba na yo to kwense yango kaka malembe tant to kenango na kikambe ezalaki wana ezaki ya munene te ya muke kaka tant to tutie kame wana e tuti na kikamba biso to bwaka mina nzela alors sibitu manga na moni na zaya ko telema na balabala na tala boye eloko moko munene telemi liboso nanga na kima obende to sala accident bato mboka bango bazalaka soki accident esalami bakoya kotala ba o bakufite baboma bayiba biloko mususu ngai bingolongolo elate na lobi oya ko pusa na kakawa yepe akosala ndenge biso tozali en tout cas papa makanisi nanga echangeaki ekendaki ndenge mususu na ndenge uti koloba sinari baye lobi mieto sine bandeko bakufa te alors papa nasalaki bingolongolo bolataki ngai te me bino bolataki ngai bidon moko ya 5 litres kangi bafi sikoyo sinari apesi likanisi non totia cric totia libaya na se tanto kolongola cric comme ça papa José Masala azwa moyen ko respirer po soki fi et dérouté eke kuna na mbutari tanta bandoyi wili autre option na biso na SBC lokolo kangi ya diembeli kuna ba papa Moïse ba diembeli kuna passe zalaki ngana lobingana ko signer bolongo la fi wana bolongo la bidon ba fi e bandi ko ya ngana lobi to kufa kaka biso nyonso nazwi makolona e mutu ya papa José Masala na tena se na bandi ko zwa ba fi ko bwaka fi ye na tomboli na bwaki fi ye
papa mbenga lobi papa yo zala wana benga papa na yo fuma mbanza awa danger ezali awa ti azokoloba nga nazoyoka nazosala musala na makasi na bino papa musala esilaki tolongoli bapapa José Masala tolongoli Mbutari Tantara na bandeko mosusu pauvre lawo ye deja si akufaki na ye papa parce ndenge uti koloba yende azalaki na likambo po alotaki mwana ne akufa kala aloti ye basali akisida akufi ayokaki soni po ya koyebisa yo papa biso toyebisaki na papa ebaki na ngatango bozo kotindika ye merci papa mwana ye tango ye pai na ngai aye koloba te papa limisanga kaka pamba te tango bokomaki na ba 4h du matin wana na mbeto o balalisi yo ngai na bana kolala wasiko baye kolongola ngai kuna baremplace yo yango na yimaki oyaloba vrai likambo ndenge ezalaki ke azokima parce que apesaki bana bakufaki le même jour azokima liwa ye kokuta ngopi de ye akanisaki akokimila awa na nkamba na mindo na ye wana milimu mibale mobimba merci bamutakala bozonga na bino merci papa faki wo ba témoin allez papa ya kimbangu bato wana basi bajwaka bateme esika na tata na bango donc oyo ya bino ekokenda kabe na likolo seno basi bajwaki batisimu na bango banda bomwana abien sikasika wa il faut basala cérémonie babengi bana classe baprofesseur bamope ale babengi moto ya leta mokolo wana likambo monene ezalaki na colonie scolaire pana nini il faut amela masanga il faut tolongola nanu lisuma wana ezali na ye batata na bamama nzambe akolalaka te soko makambo mosusu lelo toza kutia yango lokola makambo pamba na miso matata nzambe ezali likambo moko monene ndenge balakisa biso pasi kasi lelo mondele apesi yo lukumu mondele alobi ete solo nzambe aponi yo mpo ate osala mosala oyo donc ezali kaka papa mfuma longo te yo oponami tata lebende papa nkimu papa ainsi de suite toponami na nzambe yango nde toza na kati na lingumba simoki mbango tokamata mibeko tosekana na mibeko te exception ezali te nde soko naokaki tata paser na biso moko bayaka kufunda ye na bana basi balobaki tata pasero alobaki na biso ye akokosala na ye likambo te akopesa kaka libondeli soko libondeli apesi libondeli na ye itisu mwana ekozwa ye te ngai nabengaki tata pasero wana nalobaki na ye mpenza ndenge soni ezalaki na ngai te mokolo wana pamba te malgré bamama bazalaki wana pamba te asalaki mabe batata batambolisi tozalaka na liluba wana te wana kokitisa bondimi mosusu yo osala lisumu eza likambo te nzambe akoloba na yo likambo te pamba te oza na prière spéciale omona wapi na mibeko ya tata nzambe exception ezali te nde ye akokosala likambo te papa mfuma longo akokosala na ye eza likambo te lukuta biso banso totambola na mobeko moko ndenge moko les 10 commandements de Dieu biso banso tozali awa tozali batambolisi il faut toteyaka makambo wana ntango oyo na kusenga na bino ntango bakojunga na esika na bino mokolo na mokolo kamata mobeko moko tanga yango lembola na bandimi pate bakamatari kabongo sérieux pate tokomela na makambo ya ndenge wana pamba te esika wana soko tokumie mingi tokobebaka tolingi kutanga mibeko te orke yo ozale wana ozala mwinda mutambolisi matata simoki mbango ozala mwinda soko totangi mibeko biso moko tozala kosala ndenge oyo baza koteya biso nde kosala ekobo te koyiba te komunda te koboma te etc soko yo moko ozali kopratike yango bato oyo bakolanda yo solo bakolanda yo mpenza baoyo balingi kobikisa milimo na bango
yo bakumona pende yo bande kusala kama kamwisi pamba te mukumba wana ezalika na papa mpo malongo di mateo soir na sale saka bato na maladi ngana zalaka na tango kulia te na zalaka na tango na kubondela te na kubondela quelque fois rare na munde na moyo na jwa tango na kenda kufuka masika bato bakusamela lera midi mwanyite na kusambela ka soko na kay kukuta 3h 4h mama si halali il faut na la mosai na pongi pate to bondela izali mubeko na biso porque musala wana kusali sabato mais moyen izali kasi attention ko bongola te soko okumindi batu baye kuyela yo ibele ale sikatikawa ale batu wana ka batu kukwesa yo pamba tena zala kumona yango batu mingi solo bozane lemba kitoko boko kusalisa muninga boko seko sabembo to kukufa kasi l'orgueil okamati batu wana bakumi batu bayo bazali batu na uju bango wapi bangali wa bazali batu na yote nzambe apesi bumba bango batu mingi babongisi ngumba bazalaka na papa mfuma longo kona na papa baje ko bongisa ngumba nge bako bongisa batu wana kumema bango wapi batu wana ba baby makila na bango makutanga mana mtu na yo biso sokoto na kamata ke l'orgueil tangwa na tumara kine batu ale to komi nguya ale sikasikawa na lubi ale na komi sikasika to bongo le ngumba na biso na sali ngumba nde shake nde na baby sibinwe solo nde na baby similimo na bino na kumema bino wapi kasi ndenge izali la kanzambe na 1921 bakumaki mukanda moko simo kimbangu walingi kusala ngumba kasi to kutala sika ngumba wana lubete biswanso na katina mukili mundele moko azali lisusa wate soko biswa mundele to zali ngumba wana kubimate boni ibimite kasi doye wana mundele te donc esika wana ngumba na bisu solo izali suka na ngumba bisu neto kukusala makamu isi o izali kamo si munene mukolo yo male 5 avril 1981 na butu dangu to zalaki na kati na ndako yo bawo to zalaki kulongola babiloko bizalaki awa oya kondi magate de miracle bizali alors muto wana vraiment zalaka kama mutu moko ndenge mususu awana ka banani bizalaki awana kati na ndako botala nanu rien que bokanisa ndenge biloko bizalaki kukita nana zoka kimputa mukolo yo mwinda wana munene ikitake na mtu eboma kinani meme bamupe oyo balungwa kina brasa yana ibaki tene bamupe bazalaki wana balataki na bango sultanité or que ba prêtre bazalaki ba représentant ya église évangélique bazalaki batu ba salutisi bazalaki mais tangu tozalaki kosola na bango akanisi na yibite soko na kwa kuna obena kwa awa mais tangu nazalaki kosola na bango ngana nazalaki kokanisa kaka bande kona ngai kaka manganga nzambi te tangu wale bokosala inauguration lobby le 6 ngale tokotala ndako tokofungula lobby inauguration c'est-à-dire bakenda ke kulala na doute mais tango to yaka kufungula tango batali ndako nzambe balubi solo nzambe azali donc mutu yo surtout walubi bato yo miracle bizalite izali miracle minana même mukolo le 10 août 1980 tango na lubaki na président ite tokosala inauguration na le 6 avril mais tozalaki na premier étage na ibite soko na kosi le 10 août 1980 tokota kikuna na sekuna
na laksi nalobi na président eh bien tokosala inauguration na le 6 avril butamutu lobi nini tokosala inauguration na le 6 avril donc beaucoup inauguré au parti par parti te ndako tokosilisa ngo le 6 avril tango tolobaki nde ndako esili inauguration nalobi te nakanisi parti me tango baoyo bayaki awa tango balungwi kaka bakendaki esika mosusu te balekaki directement na ndako na ye tango basali rapport deriko ntango alobi na ye mbutamutu tomoni nanu te ndako nesili nde tomoni nanu te banda le nabutami namoni nanu ndako ndenge boyo te isili ndebi nalobi na yo namoni nanu ndako eba nyonso tu ba membre du comité central wana bayaki moko eyo kanisi nende eloko ndenge wana namoni te nakokaka kondima te eloko wana esalami na bato otali donc wana ezali miracle monene kasi biso bato ndako tomoni yango kaka tosalaki mosala na biso kaka tomoni yango simple kasi lokola nzambe alobi il faut bosala inauguration ko boleki le 6 wana etali bino tala mosala bino bosali miracle monene or que pouvoir elongi wapi ezali relation ya mutu na nzambe kuluka na yo pouvoir te ndenge bato mosusu tozali kaka mpe awa toluki bapouvoir tikana lato eloko oyo po atepesanga pouvoir pouvoir nzambe bakolataka eloko bamosusu balobi papa alataka bapete ya machine ye na misapi ya makulu yango wana konongolaka chaussette te bato mingi mpe bandimaki yango wana mokolo nyonso konongola bachaussette na ye te mokolo wana namoni kaka baye baswani kuna tata wana kamati tokena nga nazalaki kosalisa bato na maladi namoni ale baye wana papa biso toyabona likambo nini toswanaki kuna tolingaki tobunda likambo nini ngai nalandaka yo kasi oyo azali motyoli numero 1 alobi nde yo lataka ozali magicien bakozalaka na ye elongo alors machine yo bapete kolataka na misapi ya makolo bamama batundi bamama bandi kosilika balingi babenga na tata wana nga lobi te kobenga na ye te bon sekaseka wana kolongola bachaussette otala kaka mutu wana membaki likambo abangi pamba te soko atali na misapi maji mazali te mpasi tango nalongoli chaussette rien nalongoli awa rien bon papa yo kanisi ni makambo ya lobi luba na woka yo luba yo luba kina misapi yo misapi yango wana padre balubela kana ngai kasi yo lubi nde tukukutanaka est-ce que balubela kana ngai nde buzar ko yawa de te ba mama batata toka matabi loko te tolata mingi bozali na medai yo mpe mwana papa simaki mango alata medai pouvoir na wapi oke kuluka pouvoir ya moninga wana ezali eloko ya biso te okamati singa olati okamati mwa eloko soko biloko nini wana bolataka na maboko te ya biso te nga nalingi tozala vraiment vierge tozala na makambo wana te tosala ndoki te tosala ekobo te tobunda te toyiba te mibeko jumi ya moïse ndenge tokoki yango soko tosala yango en tout cas relation na biso na tata nzambe edinguma na biso banda lobi etumbwami banda lobi batenga na kai na lobi na papa bana na yo bakoya kuzwa nguya oyo to banda kosalela banda le 1er mai tolingi nde tutumbula dinguma na biso kenda liboso tolingi kuchunga lisusu simate pamba te mokili mobimba bazali kotadela biso donc malamu nde tolata tango soko lati te kuluba te tali bango balubaka kaka te lokola natunaki na tata selo moko banda ntango wana tozalaki kotia beton akoyaka na ye na nkamba te banda tozalaki kotia beton awa ayaki na ye te tosali inauguration ayaka na ye na nkamba te selo tata simoki mbangu
nayibi te soko selo wana ya solo pamba te soko zali selo ya solo ubie mute ya solo ubie pasera oyo mbuka nani ya nani banani bakukumema batu oyo bazali na sika mosusu banani akasi yo selo kuyaka banda tochaki tozalaki kutia béton kuna na premier étage ndako isili depuis le 6 avril 1981 tosali inauguration akuyaka na nkamba te mingana taraki ya miso moko ya ndenge mosusu ubi azali muntu na bisu ubi azali muntu na bisu te bakulungwa na putu bakuyawa bakulungwa na Kivu musika Lubumbashi musika Zaïre musika dépense belé kansi balingaka kuzanga te toutes les 3 fêtes soko babenga mi baye me babenga mi te baye eyo mutu wa kisasa okuyaka na yo na nkamba te tata sel kanisa lika mbwana soko uzali révérend pasteur kanisa lika mbwana soko mpe uzali moteye kanisa lika mbwana namoni nde batei mususu mingi namoni bango wana kisasa na nkamba baselo mpe mususu namoni nayibiwaka bango tende bazali baselo yango na bandi kukamwa orke iyo selo ngana kukubusa na yo te okuzalaka mbuka mboko na kisasa nabusa na yo ongana zali pasteur mbuta kisasa mina kukubusa na yo te pamba timbala na bala tuna bino mokolo mayenga nyonso nazali na iseka na bino ndenge nini sikasika na ya kudécouvrir ba pasteur azali mpe pasteur ubi azali selo bazali mutei na ye kudécouvrir wana kisasa naibite ngana ikukusala te pamba te memba uyu bakulunga kana mbandaka sokona 10 na mbandaka na sina iba pasteur yo sa bandaka na kuma na kisangani na kuku musa na tende bwana zalaka pasteur ekasi abatuna kisasa esika ngana vwandi wana nde ekamusingaye soko bana faculté de théologie wana kubusa na mamuke mais binu ba pasteur oyo tozalaka na ngai na vide Kinshasa mais atamoko na kukubusa na te donc tokamata mibeko ngana lingi nzambe afungula biso nzila mpasi mpe si elekili biso or ke bali binde biso kutunga lengumba ya sika tala mpasi isali na biso or ke biso kuku kudimine ba mpasi ebele nzemba ba jeune tokamata mibeko premier escalier c'est-à-dire soko tokamati mibeko wana to bongisi yango tokubuta kaka noki noki tokumi pe kuna dernier échelon kasi mibeko maso batangili biso binu batata pasteur batata selo ba mama batata mutei ba mama banda na sanza ya meta ko banda ti kuna na décembre il faut bobusa na te il faut botanga bon répéter bato poate bazala sur et que to kumi ndenge mususu pa matema kambo maso makanga mi bena tena na mibeko soko to kozala ka ba hypocrite te ndeto si to kumi musika pamba te mukumba mwango mopesa mani biso mingi bando to bimba kina budibulu na le 6 avril 81 ti na mokolo malelo bazali kaka isika wana ora ka te bimi na dibulu tuzadi subana mwana moka butami soko jungi sena mama akuka risusu ekasi biso banda to bimi na dibulu tuza kotala ka bena porte na biso wana tangu nazalaki na ngai suki mulai manzongo ngolo kola ya sulungutu nazalaki na esengo kasi sikasikawa babi wisu na dibulu orke ipesa mini bisu de totunga lingumba ya suka meto zala na mibeko priorité mibeko ngai na lingi tokokuma na décembre to sali programme ko na musala na bisu nyonso to toujours ngana sina meka kusala nano na meka kusala ndenge nini na linga kitende lingumba toka na kodeva kama na lubela kama na centre d'accueil na mokolo mitano barige soko bazala ko pesa kabiso mbongo ezali malamu kansi malamu nde bakuta na biso na iloko soko tozana iloko te solo ezali soni ndenge likamo oyo tata passer alubela ngai kuna na centre d'accueil na mokolo mitano na okaki mawa soko mutu arishe ndenge wana ayako chola biso bino bozali ba mendiant bakimbangi ce sont des mendiants bayaka toujours na ndako na ngai ndapesa ka mbongo na ngai mbongo na ngai mpe bazala kuliaka yango
wana ezali soni te yango wana nga na si nalobi na bino solo bokenda lisusu kuna te bokenda kosenga ye mbongo ezali soni yango wana nga nakokendaka na ndako barishi te soko abengi ngai nakubangaka pia soko aza na mpasi malamu nde nakendela ye kasi okendaka po ate oyimi malamu nde azali homme de moyen yo okokendelaka ye or que ezali kotiola lingumba bakimbangisi sont des mendiants mais soko otuni papa Simon Kimbangu mokolo nini akendaka kosenga ye mbongo ezali te donc naokadikama ndenge wana esepelesaki ngai te nalobaki na tata pasteur wana akendaki kuna akendaka mpe mona kosenga mbongo te kasi akendaki makambo susu bino bakimbangisa aza korakonte yango na pasteur protestant nde tala nde bakimbangisa tala nano ndenge bakoyakawo kosenga ngai mbongo kosenga ngai mpe napesa bango mbongo emosala baza kosala kodiaka mbongo na ngai donc banda lelo ndenge nalobaki banda mokolo mwa mposo tozalaki kuna mokolo mwa mitano tozalaki na centre d'accueil solo botika makambo wana ndenge wana bokenda lisusu na bato ya ndenge munene bato minene wana te pamba te tobengambi bamandian papa Simon Kimbangu azalaki mandian te yango wana ngai mpe namekaki kosala napesaki nafunguli bacentre agricole ezalaki na ntina mosusu te po ate bozali bapasteur mingi lomipesi mobimba mosuni na bino mobimba ezalaki mpona kosala obongisa milimo na bato kasi okoma na ndako eloko kolia ezali te eloko kopesa na bana ezali te koyimayima ye masumu ye ekumi tokumi bamandian or ke ngai nafungi bacentre agricole nasali élevage ya ndenge na ndenge misala ndenge na ndenge mpona nini tokokomibatela baoyo bazalaki na biso na ntango da kala soko nga nalingaki nde nazala riche nde nazali nanga riche soko nalingaki soko mpe nga nalingaki nde leta afutaka ngai nde bafuti ngai pamba te nakoki kodeklare nga nazali coordinateur national bakofuta ngai te pamba te nga moko nasali bakalasi wana nazali fondateur des écoles kasi nga nalobaki ntango monsieur Kasabu balobaki na ngai moto pamba te namoni mosala na yo ezali ya juste bien tobanda kufuta yo nalobi bien solo kufuta ngai ezali kambo te kasi futa bapasteur na ngai te yo kaka nalobi soko ngai kaka le tika na mbongo na yo banda mokolo wana malgré mingi bandimi te lokola de kamona lobaki na mokolo ma mitano ezali soni na woka nde ale papa azali na avion na ye ezali kosalelaka ye commerce papa azali na masuwa na ye ezali kosalela ye commerce baninga soko botuni kiboba na mwasi na ngai oyo ayimi na ngai mama bokomona ngai na susu te ndatika na bokola susu oyo pamba te soko buti maki wana na banda kuteka na chwa iloko tuna mwasi na ngai nazana iloko te bilanga wana kendaka kubuma na ndako na mbuku muntu boye pamba te soko bateki biloko bizali kuna bapesaka iloko okufya yango te kasi azali na avion azali kosala commerce na ye baokani na bena likambo wana nalingi kooka lisusu yango na bino batambulisi te soko mondimi alubi yango luba na ye pwelele ngai nazali na etikati wana te ngai nakokota likolo tata apesi nga sacrifice tala ndenge napasuki sadi nazali sacrifie bino bato bakolatisa ngai bino bato bakolesa ngai makambo na ngai nyonso tuni nakokomona pasi te pamba te nazali na bana ebele kasi banani lisusu baya kosalaka publicité ya mabe bino donc likambo wana ezali mabe ngai nalingi vraiment cette fois-ci soko papa abandi mosala bilanga me kokaka kosalama na bino pamba te ntango tokendaki na Vancouver na Canada likambo moko esalaki nga pasi na Canada nakutaki archevêque moko azali na mission moko kayo akendaki na ndako na ye azali archevêque bien likambo kamisaki nga yango oyo nake kukutana kuna azali kuna na douane archevêque ozali na mission nini nasoro nazali na mission moko yo archevêque ntango alakisi carte na kamwi ya solo azali archevêque kasi azali kosala nakuti ye ekona na kati na esika tozalaki
bien alobi mission na ngai ezali mosika te papa alobi moyen mpo te nakenda kuna nga nalenga kotambola te soko babengi ngai esika nakei kaka esika wana nga babengeli ngai mpo te nakenda esika mosusu nde mpo te otala nake kokuta na ye kuna na mwasi na ye kuna na kati na jardin bazali kolonaka pomme de terre mais yo ozali archevêque ebongo biso bakufutaka biso te ifo na misala elanga moko nazali na bamope ebele oyo bazali na juridiction na ngai moko soki okei na sika na ye okende kokutana mwa bilanga donc biso nde tokuki kosala nzambe apesi biso maboko mibale totungali ngumba ya sika bingumba na biso yango ezalaki liboso te nalobaka na bino yango mbala na bala ezalaka liboso esika mosusu te nde ale kuna lingumba boye esalamaka lingumba ya tata Simon Kimbangu ou bien église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu ezalaki nanu te na mokili mobimba lingumba oyo esalami nanu te biso ya construire l'œuvre du Saint-Esprit bato bandimi te kasi bandima te ezali ndenge wana donc mpona nini esalamaka nanu te banani bakotunga yango biso moko tobenga bamandian te yango nde tolati bilamba ya simple pamba te soko tolukaki nzela tokenda koluka bilamba oyo ekute cher nzambe azali mayele alakisi biso la couleur verte la couleur blanche toganie sikasika il faut tokenda kaka liboso donc tokamata mibeko soko tokamati mibeko totia yango mpenza kilo maoyo maza na biso mpusa nyonso tokozwa yango pamba te nzambe akosaka te nzambe solo akokosaka te asi ya mibongisi mpo ate biso bana na ye toujours manso maza na biso mpusa donc mibeko likambo ya liboso wana nde ezali premier escalier soko tokamati le 10 commandement totia yango banda ntango wana maoyo maza na biso mpusa tokozwa yango kati soko tokamati 10 commandement te moyen te tokolanda kabele mangumba mosusu orke alors mpo nini tobongola tokumi bakimbangista papa Simon Kimbangu azalaki mutu na mibeko yango wana nde akomi mutu munene soki azalaki mutu na mibeko te nde azali mutu munene te tozali batambolisi responsable ngai bato mingi bakamu mpo nini nakomemaka miziki partout nakokende ngai nazali sentinelle nzambe apesi ngai mokumba nazala sentinelle soki amoni monguni azali koya akamati clairon atuti avertir attention monguni azali koya donc ngai nazali sentinelle yango wana partout nakokenda na memi fanfare soko mpona bo sentinelle te nde namemaka nanga fanfare te pamba te soko nakei na boma fanfare na biso ezali donc otei makambo na yo nyonso to wana ezali mposa mais priorité mobeko okamati mobeko liboso ya mibale ya misato mine mitano motoba sambo mwami libwa jumi soko tosali yango répétition okomona bato bazali bakozala averti kasi soko otangi mobeko yiba malamu moto ya liboso akosalela yango ezali yo soko okokisi mibeko wana en tout cas en très peu de temps tokoki kosala mosala bamundele batundaki ngai lobi depuis quand bino bozali libre c'est-à-dire banda papa Simon Kimbangu asala mosala na ye ti akangami bon bino mpe bakangi bino mpo ate bosala mosala oyo te kasi banda ntango oyo bozali libre ezalaki mokolo de ntango nalobi le 24 décembre 1959 bapesaka biso mokanda ntango bakalkule balobi tiens donc à peine 25 ans mais alors ntango bokokuma 50 ans toyibi te ndenge bino bokozala 25 ans tosali mosala la naissance depuis 65 ans maintenant 64 ans tokokoluba banda mokolo wana lingumba esalami kasi tosalamaka ni mosala te donc biso soko na mokolo malelo tokomisika biso tozali solo nzambe alingi biso nzambe akokokaka mabondeli tobandaki malamu ntango wana tozalaki nakokamwaka mingi nakamati exemple service de l'information
me ntango tobandaki nasombaki kamera moko tosombi projecteur me muke nakanisi na ba église na biso wana sasa biso bato tozali vraiment na équipement presque oyo ya service de l'information bakamwaka mingi or que nzambe apesaka biso mayele depuis 59 nga nasombaki kamera donc tokamati service de l'information po ate manso tokoluba mazali film ezali lelo ntango natali cérémonie ya ngombe kinsuka na cimetière ya mama film ezali te vraiment esalanga pasi or que nasombaki biloko ebele kasi esi eumili ibandi kokufaka ole to renouveler moyen te makambo mosusu tozalaki kosala na ntango na kala lelo moyen te mipona nini boye bamisala nyonso nga na bandi moyen te eloko nini ezangi biso au fur et à mesure tozala kokola malamu nde tokomela soko tobandaki na kiti moko me sikasika tokoki kozala na bakiti ebele kasi ozalaki na bakiti juu sikasika komi mitano ezali progrès obie kodimine tozala kodimine porque ekoki kosalama na biso ndenge wana te solo bamama mukumba ezali na biso ngai nazali na kubanga kansi décision finale il faut tokenda liboso cette fois-ci il faut tokenda liboso tojungila bolingo na biso ya 1956 il faut tokenda liboso tolala lisusu mpongi te tokamata misala na biso au sérieux soko baponi yo ozali boye sala mosala na yo kozala orgueilleux te ndenge baponi ni yo sala mosala na yo lukola na lubaki ezali te bandeko tata nkimu soko kambi kuna na 4 zone bakendaka na tata nkimu wana na boyi oyo kambo yeko na zone na cataract bakendaka na tata wanzunga sa te pako kuna ngai na mayombe te ezali mpona bampako te dingumba ezali tata moko mama moko tokani sika wana soko totambola ndenge wana nde tomoni mpenza kitoko ezali likambo tosi tomesani yango deja ntango wana tozalaki na ba 4 zone te tozalaki mpe na bacataract te tozalaki mpe na bafleuve te ezalaki te ezalaka biso bana nyonso to esika moko ebolingo ndenge wana vraiment kokamwa naboyi te nde to encadrer bato ndenge bapesi biso baresponsabilité to encadrer bato po ate tozala motu moko pamba te ezali lisusu dingumba na motu te o région kingandi ezali région motu boye te encadrement na boyi te kasi oyo kokabala lisusu bandimi te wana nga na boyi barégion tokokabala lisusu te mpona kotia représentant régional awa na bazaire komi na ngai mpasi pamba te leta alobi na ngai otia mokongo kuna te toboyi mpona nini solo otiaki liaison moko kitoko na kamati moto ya Bukavu na tindi na Lubumbashi na kamati oyo moto ya Kananga na tindi na Bandundu na Mbushimai na tindi ainsi de suite ndikamwango sepelesaki leta mingi kasi sikasikawa abiem mpona bato ya songi ale babandiko ale bisu tosenga boy il faut totia moto tobondela tata nzambe nkolo yezu elimu santu solo okumisi biso na minuit na 0 heure ya mwana bana ne balembi mingi tozalaki na mokolo mwale 28 sikasikawa tokoyingila na le 29 avril totondi bino botondi pendant le premier tina mokolo malelo bino bato bobatili biso bino bato bosalisi biso bino bato bokumisi biso esika biso tozali na mokolo malelo tata nzambe nkolo yesu elimu santu toloba nini tozali na eloko ya kojungisela bino te tozali kaka bana na mawa
na maanso bosaleli biso banda mokolo oyo moko na kati na biso abutamaka olakisi biso bolingo na yo okokisi mikano na yo obongiseli biso ndenge obongiselaka baninga wana basalelaka yo liboso lelo ezali toro na biso nde tolingi tosalela yo kanisi nguya ezangi biso pouvoir ezangi biso bolingo ezangi yango wana biloko wana nde eza na biso privé soko tozalaka na bolingo eloko moko kokozanga biso nde ezali te pamba te bino bokosaka na bino te bosi boyaki po ate bobongola biso tokoma mpenza solo bana ya nzambe wana ntina wana nazali na batata na bamama batambolisi tika te olata bango tokamata mibeko totia yango au premier plan totambola na mibeko azala paster selo motei biso bandimi totambola na mibeko priorité mibeko pamba te soko tozali bana mibeko bolingo na biso epai na yo nde ezali monene bolingo na biso epai na baninga ezali monene yango wana lata biso po ate tokokisa mikano na yo bongisela biso tata kanisa baninga bazali lisusu na nzela yo nzambe tata yo nkolo yesu eli mosantu po batela bango po ate kimia ezala kokisa mikano na yo tata ndenge obongisaki na baninga basalaka yo liboso ndenge wana mpe okokobongisela biso salisa biso po ate tosala ndenge bino bolingi tozali na masolo me tokokobosana na lere boye te ndenge okanisinaka biso banda tongo mobimba moi mobimba ndenge okobongisela biso mpia na butu mobimba ndenge osalisaka batata na biso oyo balakisi biso yo nzambe nde toyiba yo ndenge ni tokokosala yo pesa biso mpe courage ya ndenge wana misala tosala kosala ebele kasi biloko toza kolonaka tozala kobokola mwa misala moke oyo toza kosalaka ezala kobimisana biso mbuma te orke malamu nde ebimisana biso mbuma po ate tokokisa mikano na yo zala na biso libela banda lelo tina sukana molongo tosala na yo nzambe tata nkolo yesu eli mosantu amen Bajel oye Kimbangismo oye Kamba oye Tolandi maloba papa mfuma longo Bandaye bandeliti suka Tolandi malamu Oyo ezali koleka lelo na nzoto ya papa Simo Kimbangu Kiangani Denge papa mfuma longo papa da kontima utigolo belango eske kokante kokanite kokania biso devoir na biso yangwana po papa balobaka ndenge ya utigolo belango sikoyi esika bango bazali kamera ekokozanga te bafoto ekokozanga te pamba te tokotuna mabatata basalelaki ndenge nini tokoloba te na mikro kasi mbala moko totie maloba wana ndenge tukuti kotia yango sikoyo eloba mete aye papa mbenza makambo ngo azilaki yango wapi yango tokotiaka babanda tosengaki bolimi sikeke ezali mwa mulai po tokati biteni na biteni mpona nini tozwi bapoint essentiel so totali na kati na lingomba oyo mazali koleka sikoyo yango kaka batata bayaki kovivre na yango papa mfuma longo papa dangenda kontima alobeli makambo ya temple ndenge ezalaka na le 5 avril wana 1981 mais emonanaki mpe la l'an 2001 mpona mise papa Simo Kimbangu Kiangani aza na Kinshasa aza kotundanga ntango nyonso papa mbenza ndenge nini elongo ezali kino président de la république ndenge azalaki invité
bamisusu bake koyebisa président Félix eke nkamba ozokende le 6 avril juste pour la prière mais koinaugure musée ekosala mate pamba dem rien ne fait français biso mpe bandimi to yimi bambongo bozopesaka ya pamba wana eloko moko ezali te. Ça c'est vrai. Faki Kinshasa na le 5 avril wana l'an 2021 omatilaki na nzela premier poste po botala malamu mizengo ekozala inaugure soki ndenge nini wana miso bino nyonso kaka na miso botalaka boye na le 5 avril wana l'an 2021 na tongo na yango c'est vrai nga nazalaki nanga musika awa na kati na résidence nazokotala bino moko bamisie ntango bouti kaka ndako ya nzambe bokitaka na président donc miso nano na musée ekomi ndenge nini kaka na lobi tomonaki yango bo faki ho esalamaki te yango papa yange nauti kolobela awa mpo na temple donc tolukaka na biso bamiracle te na lingomba ya tata molimo mosantu yango ndenge tolobaki po papa mpo na ye esi asilisaki matoi ya mokili mobimba ezali ya kofongama papa akoloba nini mpo lelo clôture ya lokutakanu mpe akoloba kaka la ntango ya rencontre yo tozokozela papa alobi nini likambo nini oko tokozwa tozwi to tozwi te tozwi ebele na etinda totikali kaka pepre na 10 minutes po manso toza kosala toyebisaki papa ndenge nini ekozalela po ete tokoka kolendisa bandimi parce mingi tozali kobunga na kozanga koyeba donc oyo babengi na français ignorance eza boye te oyo moto ndenge wana ayebisi yo ntango ayebisi yo otali mpe mutu yango afandaka na papa donc directement enflamme yango eza mpe kaka ndenge wana nzoka nde papa asali nango ndenge wana exemple ye moko papa de angenda awuti kobimbisa awa po ete papa de angenda aza na magie chenete naye ezalaka na misapi ya makolo yango ya alongolaka chaussette te tolandi to tolandi te jusqu'à ce point que papa diangenda fo alongola ba chaussette ndaye otala malamu nani mutabimisi likambo wana yo mwana ya ndaku ya lingomba okeko yebisa na mutu oyo azali ya libanda passe papa shiko ndenge papa diangenda alobeli yango koloba te lelo Ajax ne bango papa fumalong papa diangenda alobi likambo eke biso nyonso masanga nyonso wana tozali banani ba encadreur tolandi te qu'est-ce signifie le mot encadreur papa Modoudou être encadreur pourquoi ozala encadre lingolo bete ezali mutu oyo azali kokamba batu mpe azali kotambusa batu mpe kobatela kotambusa kobatela mpe kolakisa nzela na mutu oyo soki alingi atengama ye azongisi ye na nzela yango papa Kisoloke alobaka ete na bana Ajax akutani na bango baye kopesa ye mbote mwana oyo azali musizunga azokende kopesa papa mbote na sola masanga bambebo nyonso eyinde mpo na cigarette yango papa Kulutu alobaki ke bino bana ya kinzungidila bokomi kozala na biloko ndenge wana te komela ka masanga makaya
bakotuna yo mpe oza na voyage okende poto bakotuna yo yo oza originaire ya wapi nga naza mutu ankamba oza no mutu akilunda oza na mutu anzundu oza na mutu aboye kasi po rapidement ba reconnaître naza mutu ankamba ke bakotala oza kokende kolangwa masanga na babaro okende kofime biloko makasi ndenge wana kobunda ndenge wana te mwana zunga il faut azala correct na mibeko ndenge ye moko papa diangenda a insisté na mibeko et c'est comme ça papa kisolokele ye moko abiaki te bino bana zunga fu bozala bana ya mibeko donc kolanda nyonso wana yango papa Chiko yo olobaki oza kaka na 10 minutes po tosilisa ata kutoke 15 mais essentiel ke mpona kolakisa lumière na kati na lingomba po mingi na bamasengeni ya mabe tozali kobonga topesi yo nzela. Merci beaucoup papa na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu pona kopesa biso maloba mukolo ya lelo eza mukolo munene papa. Na 2010 tozalaki na yo awa nazalaki na livre moko ya munene tata na nga mutapesa nga livre wana mutu akoma yango Suzanne H. Titre ya livre elobi Histoire du prophète Simon Kimbangu, des origines à son rôle actuel au Zaïre 1921-1985. Tangu na lobi na yo bongo papa bolobi na ngai ete livre wana Chiko bomba yango malamu po mikolo ekoya. C'est vrai batu bazali kokoma ya lingomba bazali kokoma kasi lokola mindele bazali kokoma ekozala lokola témoignage na bomba ki livre wana ki kasi na 2011 tangu conférence esalemaki bopesangi ngai autorisation na simbisa yango pa bandeko moko boye na kotanga kombo te po ba exploiter na suka livre wana ebungaka toluka yango tosala nyonso papa livre wana ebunga na ndenge botindaki ngai na kei Kinshasa tangu toye boye na sala manger otuni ngai liboso ya papa livre wana est-ce que ozoko se souvenir nango na lobi papa oui kasi ezali pasi awa pona zwango luka na salaki nyonso papa na bundi na mwa mayele bopesi biso tozwi mwa bandambu ya ba version kaka na livre oyo mundele wana a retracé histoire ya lingomba banda 1921 papa Simon Kimbangu ndenga bandelaki musala ti na 1985 kasi kuna alobaki bolobaki na ngai nazwa ba makambo mibale ya minene ya liboso papa makambo oyo etali kobundisama ya likambo ya papa Simon Kimbangu ndenge papa bolobeli yango ete bitumba wana ebanda kala banda na kati ya libota banda na lingomba pe na batu ya libanda na kati ya lingomba lokola tozwi exemple na kati ya livre oyo mundele oyo alobi ete na 1921 tango musala ebandi ezalaki na tata moko tata Mvula ye musala bapesaki ye atiaka batu na mulongo po batu babandaki koya ebele kasi ye abandaki kotindika batu kotindika na bakoka kobwaka nde epesaki pasi nde batu balobi ete mutu ya boye lokola aza musali na nzambe te akoki kozala na musala ya papa Simon Kimbangu te nde papa Simon Kimbangu alobaki na bango ete nakopesa bino réponse kasi lokola continuaki epesaki papa Simon Kimbangu kanda ya makasi nde bayebisaki yeke yaka oya kosenga bolimbisi wana mundele nde mutu azopesa témoignage tango asengi bolimbisi me azongeli kaka makambo wana pona kolakisa mécontentement na ye
asali ndenge nini alongwe na musala ya papa Simon Kimbangu lokola awa ezalaki mboka nzeta mbila ezalaki awa akomata na nzeta mbila azosala masanga me alati kaka liputa ya pamba mena batu nyonso bazali koya bapaya bazali ko asilisi bongo te aketi na vula pona kende kufunda papa Simon Kimbangu suka suka poto kende na mukuse tata wana akufaka tangu akufi bakundiye kake betaka ya makasi na cimetière na ye me babandaki pe komona ye na ba weno ba wapi azokoka kokota na nkamba te ya mibale pona kolakisa bato babandaki kobundisa papa Simon Kimbangu mama Bikuta tangu papa Simon Kimbangu lokola azalaki ndeko na ye soka azosalisa akosala ndenge nini papa Simon Kimbangu akei tangu akei asenga ye mwa kikedi tumbelanga mwa kikedi na lia me mama Bikuta kozongisila ye réponse ya mabe yo zaka na makasi ya kozwama molimo kikotumba kikedi na yo kokoka te donc wana elakisaki ke nyonso wana kobundisa tangu vague wana eleki toujours na famille toyebi biso nyonso oyo bato ya kala ete likambo moko babandaki kobenga nsabi muna nsabi baneve ya papa Simon Kimbangu tangu corps eyaki ya papa Simon Kimbangu batia yango na mozole lokola bamonaki ete bapapa bazokokotisa bato bango pe susu balingaki lokola ezaki noko na biso nzambe te me noko na biso bazwa fungola po bango susu babata kokotisa po baza na droit babosani ete likambo na nzambe ezali na oyo azali destiné na likambo wana nde makambo wana ezalaka na weno makasi penza bambuta la bayebi na suka bapesaka bango fungola te moko kutu na mikolo papa Simon Kimbangu kiangani akomaka mukonzi ayaka lisusu me papa fika boka ya misatu pona kotala toujours bato bazobundisa likambo tangu lingomba ebimi papa Diangenda nde mukonzi me bato nyonso bazalaki na papa Simon Kimbangu bamonaki ete papa Diangenda kokani te kotambusa lingomba esengeli nde bango nde babundisaki papa Diangenda na ndenge ya kosakana te suka bakendaki basali bamangomba lingomba sikoyo eyaki kovanda na 1961 nde babimisi mibeko ya liboso principe et méthode nde kuna nde balobaki ete soki mutu okwei esengeli balandela yo ozonga na lingomba tangu kozonga poste oyo ozalaki nango lokola ngai lelo DG ya SPC soki na kwei lelo tangu bakoyamba ngai mundimi na ban etali te mukonzi nani me mundimi parce que oyo ezali lingomba nde yango lelo papa pona tosukisa po bopesi nga 10 minutes makambo mazali komona na papa eza minene surtout na biso ba jeune papa nga nazoloba lokola moko kati na ba jeune tubungi na lingomba tokomi na lingomba mususu tokomi na ba pasteur mususu oyo babengi telefone réseaux sociaux papa tozokolanda mingi makambo oyo bato bazali koloba o bino bozali koteya tozokolanda yango te manipulation papa ekoti makasi intoxication kofinga me tangu biso na musala bopesi biso tangu tokosala ba recherche mutu azoloba makambo wana aza awa te tangu so aza na Kabinda tangu so aza na Angola tangu so na Brazza tangu so na Kinshasa bamususu na Poto banani bazali kopesa bango makambo wana masengine wana mabe biso nde toza pembeni na bino na o toza na nkamba kokosa makambo oyo ya lukuta jusqu'à ce que kokomisa makambo na niveau moko papa oyo ekokani te ba jeune toza ya kobunga papa bozongisa biso na makolo na bino toza na pasi ya makasi parce que même ndenge tozoloba boye ba mususu bazosala ba audio oyo bakopanza ba jeune mitu eza ya kopanza na papa toza fixe lisusu te
biso na biso bolingo eza te ya lukuta papa. Ata omoni biso tozosima ya lukuta pona nini tozwi nzambe mususu papa telefone. Kasi papa Diangienda alobaka mikoleko ya telefone bozomona ekokoma na bapoche. Kasi lelo papa toza na pasi bozongisa biso nzambe wana o tozwi papa boluka nanu moyen bo recadrer yango po tozonga na likambo na bino po biso ba jeune nde toza avenir ya lobi papa tosukisi na kombo tata mwana pe molimo santo. Amen. Ba jeune oye topesi ngonga mokuse pour ntango esi ekei, mais l'essentiel est que tozwi ba point essentiel oyo tozali kobunda nano kati na lingomba. Donc ndenge livre wana ezali yango nde elobeli makambo ya dissidence oyo référence. Donc yo papa Chiko loba nanu ndenge nino ozulaki livre yango na internet. Na internet ezali ils ont parlé donc balobeli likambo tata Simoki Mbangu de 1921 banani babunisaki tata Simoki Mbangu. Na 1960 ndenge nini babundisaki makasi papa Diangienda pona nini ye afandaki na kizi wana na ye bandeli ye moko ndenge alobeli yango toyoki te ala très anxieux. Ye moko pe alobeli onga tango na kokufa nani akoyingila wana ye alobi soki na bapona yo te kende kofana nani wasokosala mikolo boni soki ndenge nini kofandela wana tolandi te. Est-ce que lelo yo kuna papa Diangienda alobi na 25 ans ndenge ngomba etongamaki sikoyo tango tokomi soki na 60 ans tala linge nkamba ekomi de 1981 tikino lelo oyo bamisusu bazoya na kati na nkamba aza mwana nkamba aza pasteur ya lingomba lokola ayakala kasi so bakitisi ye na entre kuna po akota na weno uye amesana ne kokitela na nzela oyo ya Luenda na se kuna takotala donc abungi nzela awa pe babalabala nanu balakisiteke balabala boyi okutuna kaka ndako ya fulani ezali wapi okitili kuna na weno ozokele eza na kani kipako tango bakotambusa yo na mintinu kamfu kumona kaka kipako yango eza wapi yango wana kuna tokosomona kaka donc insoni kutubaka kanzoza mpila ndengo wana te musala papa Simoki Mbangu yanga batikili ndenge nini baninga bakoki kozwela repère na internet mpona kokota na livre wana po batanga na bango au sérieux po kuna bayaki koenimere bato nyonso batiaki bango bakombo oyo babundisaka papa Diangienda te ndenge nini mpe bakende kosala mangomba na bango. Tango mpe basali mangomba na bango, bon, ils sont en train de parler aujourd'hui de l'église des Noirs. Bazalo banakomba papa Simoki Mbangu kasi basala bapellation na bango l'église bazalo baklise mbangisi te parce qu'ils allaient indivisibles. Eza boye te na esika wana. Est-ce que papa Simoki Mbangu aza na tort baza na raison? Raison na ye ba téléphone ndenge tolobeli yango nde eza kotrompe biso. Nga na yebi vérité, nga na yebi vérité. Mais vérité oyo oyebi oyo ekoencadre milimo bato mais soki okobimisa yango po te epanza bato ye moko papa Simoki Mbangu kolandela. Oui, Chiko. Merci papa. Livre oyo ezali ya soki okoti na internet bakopesa yo monta okosombela. Eza livre ya 350 pages. Mais soki okoti na internet okozwa version tobengaka version électronique, c'est-à-dire ndambu ndambu bakopesa yo goût
ntango kotanga ndambu etinda yo osomba livre wana, mais soki tokoti na internet na Google tobeti kaka histoire du prophète Simon Kimbangu des origines à son rôle actuel au Zaïre 1921-1985, Suzanne H. Bokomona yango eza en version téléchargeable, okoki télécharger otangi ndenge ezali papa. Merci. Mpona ngai papa ndenge opesaki ngai nzela na sukisi na nga bokomba tata Mosantu. Merci Papa Mbenza.